Mikaela nga na boti elima muta kotinga na lupango oyo Mikaela. Ah bon? Mais te soka linga changer statut qui amitié to koma mama abokilo. Chérie, moi je sors. Bonjour papa. Chérie, camarade n'a pas tout en classe moko. To bunga na mo 20 ana problème te ya kana. Dans la testade, match de bétal. Oh moi na Mikaela. Invité. Comment on a changé de statut qui amitié? Non, pas beaucoup. Non, ça la ba mi ba ina mbana ngato mutse wa ndapo. Mikaela zazi. Oh, on est Mikaela côté na le mobile vendre Dakar. Shoko que stade ndeni papa que j'ai problème à moi na camarade ngati, hein? Mikaela zazi. On a zemi. C'est bio. Eh? Mais c'est bio. Mikaela. Voilà maman. Daddy, ça va. Daddy, non, on comprend un peu ce que fait. Mais c'est bio. Oui, non, non. Non, tu ne vois ce que fait. Daddy, mais papa, comment tu peux tomber si bas comme ça? Daddy. Daddy. Ôtez à moi, Je dis, entre à la maison. Entre à la maison, pourquoi? C'est comme si tu sortais avec ta fille, ta propre fille, Daddy. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Daddy, ferme-lui les mots là, yo, Nini. Dis les mots là, yo, papa. Mon Dieu, répond à mon kid. Papa, le mari de ma copine, tu m'as foutu la honte de fou pour la tête. Je t'ai dit, je ne sais pas comment faire. Non, t'as dit que j'ai mis le regard comme comment on a mis le moment. Moi, je ne sais pas, dit, ni la banane, t'as dit, pas ça, ni bano. Pas ça, ni on a mwana yo te dadi so ko mala mwana yo bizarre la minute na sali na beta ye na sali ni maman ne kama na ngai dadi pourquoi ko de yo commencer ça maïle de yo ça maïle tu commences à loba ni ça ni ngai aussi là je n'arrive plus ça rien ne t'explique pas que ah tu te l'as habité la sali habité. De toute façon, d'abord je m'excuse. N'avez pas dit que moi les deux. Azaki limbisanga na malogo na roloba. Azaki fimo et Harry. Papa, attends, bon. Tu vas faire. De toute façon, maman, première boule. Dans zone de ma charge, je te donne 1000 et quelques dollars. Aux soins et puis tu retournes à monsieur sur ce mollet, tout très bas. Et bien, maman. C'est pas respect. C'est pas respect pour mon ami. Je veux partir avec ma fille. C'est pas pour ton argent. Parce que l'argent, moi aussi, je sais comment on cherche l'argent. Oui, je sais, mais maman, parce que je ne veux pas caser moi là. Mais éviter que vous moi si la maille, tu peux calmer la situation. Je sais que vous avez
Tu fais semblant pourquoi? Donc tout ça c'est le cap. Tout ça on dirait les camo et nous. Dis le moins un nouveau bon. Nicolas, lève-toi. Nous ça n'est tu dirais on évite que na boire c'est. Non, ça semblant. Non. Yo pe na kimikolo na yo o se respecta kité. Je m'excuse. Na molongole bila mali boso moi mukie. Oyeba ki ko papa mobimba. Oyeba saline. Oyeba ki président France azande. Il y a côté ko na Congo, to na France té. Bino mo Congolais bo imita ka makamu kota mabe. Bo imita ka ya mabe. Je te respecte pour ta femme hein. Moni malobaka erreur est humaine na mutu ngamuko pena ngamuko non senti que nazana ba diabolo ngamuko donc je sens que nazana ba diabolo ne bi le résoudre ça la ngaité donc ce que na vendre monde ba diabolo la zoloba sala oso banga nini exemple diabolo la zoloba chérie vraiment na ba prière ngala za pena mutu bazobaka o atika ki na emabe ala di nzela nzambe lega kataka ba demo bazongaka bazalanga na miyebi ata na mimi ba portrait Augustin Moupe wa Nzambe motokanda Nzambe ata mimi pa ya Moïse Mbiye la réserve de l'Éternel ata mimi pa Sikatenda Jacques ata mimi pa Spacia Soni ata mimi pa Kakenza ata mimi wapi milimu mabe na po bima fo yo moko ondima ko bimisa milimu mabe ondima ko yambola ondima ko tika dadi na poubelle na yote na fulo te yebisa ngai na kuto na ba makangu na kata mbeto nanga ba nanga ba mona yo na mwana ya kamarade nanga waza lokola Priscilla waza kwa mwana no ali boso ulunguli blambo bangito kisonite dadi yebisa ngo changa wapi ungo sana na kino cha ba silicone na mbele oyo yebisa ngana no na kino ko sa botox na mnoko na sa nini yebisa ngai no tambo na bloka ndambu na yebisa ngana ko na sa nini dadi yebisa ngai yebisa ngai dikaso ni to pesa yebisa ngai mosi na ngai yebisa ngai ko to ko sa ngona ko bo yebike ko bana ngabo yebisa ngai dikaso ya bana nini jusala ngako nzambe na ngai nini jusala nzoto ngai nzambe Yakingumana yo, moi le salo, yakingumana yo, coureur de jupon, oza papa moko impudique, papa nini. Moni zoto yoko, pesa mo respect. Tiens na place nanga s'il te plaît. Tiens na place nanga mobile nanga pardon. Hein? Na ko ngal na ko pa no pesa tu conseil.